Mbote na bino nyonso bozali kolanda biso na baetando eke na bandako na bino tokofongola magazine chrétien en lingala na basango oyo. Maman Malachinkulu ya église évangélique La Pépinière azalaki na milulu minene mokolo ya vendredi 17 mars 2023 elongo na bamama tolanda. Ezalaki bongo mokolo ya vendredi 17 mars 2023 na église évangélique La Pépinière na Matete. Milulu minene esalemaki na département ya bamama pona tina ya mois de la femme. Na boye, milulu yango ebengamaki na kombo ya maloba ya mwasi. Na boye, batei bazalaki misatu, mama Malachinkulu, mama Rosette Kabanga na mama Lombongo Lemba. Mwasi wana ya proverbe 31, lelo azayo, lelo azanga, lelo azabiso nyonso parce que les miel azolobela pona tina na ba qualité ya mama na ye. Tolobeli na verset 15 na yango, mwasi alamukaka tango ezana no butu tolobeli butu wana na contexte où ezali physique pe spirituel tolobi eloko nyonso esalamaka na sima ya temps eza retard nzoka batobeli bazo subir vie lelo parce que bazo ya na retard na nkana lo bana mukuse ke ba maman totika phrase wana na mito ya bana biso mama lobaki il faut etikala na mito erioza maman ozana bana no bazalo kwa ba vase vide yondo ko remplir bango soki yo remplir bango te mokili remplir bango o mokili za bloc ebele o proposer bana ya malamu na ya mabe. En lisant beaucoup les proverbes 31, je me suis dit avec les femmes de notre église on va beaucoup plus aborder les thèmes de cette femme, c'est qu'elle a été pour son fils. Parce que tout le monde a l'élo, on nous refuse des fois le micro. Dans d'autres églises, dans d'autres doctrines, on interdit à la femme de parler, mais on ne peut pas lui interdire d'instruire ses enfants. Donc on doit apprendre à la femme qui est à l'église d'instruire ses enfants. Esengeli na ba mama nyonso baeba ete il faut kolamuka kozongela ba valeur ya kibomwasi kozala lokola la femme vertueuse pambate soki mwasi atelemi makambu ya kitoko nde esalemaka. Identité ya mwasi oyo nde bazali ko déterminer fonctionnement na ye. Bongo kaka na cadre ya milulu oyo ezalaki na église évangélique La Pépinière ba mama oyo bazalaki wana bazangisaki maloba te. Ezalaki penza ya koinda makasi na église évangélique La Pépinière elongo na mama Malachinkulu pona milulu ya ba mama oyo ya maloba ya mwasi mama esengeli na ye kolamuka tango toza na butu pona kobondela ba mama bazalaki wana bango balobi boye na sepeli na mukola lelo na sepeli nango makasi batei biso bapesi biso pe ba conseil ya ndenge mwasi akoki kozala mama akoki kozala. Premièrement, on a bénéficiaire, on a amené au Séléki-Lélo, on a été bénis. Mais ça, Babylon, nous sommes tous en famille, tous peut-être dans l'école, mais à l'église, tous en tout cas, Etikali, du 7 mars, Etikali gravé dans Moutounanga. Et puis, on a su, je pense que par la grâce de Dieu, demain, moi aussi, je serai une très bonne mère, une femme influenceuse. Je suis très satisfaite. En tout cas, les autres, je suis vraiment Yamotouya. Moi, personnellement, je me suis retrouvée du début à la fin. Koyoka ba mama koloba kopesa biso ba conseil. Eyana makamususu oyo nga peut-être na tsaka ngo kate, mais l'air ba évoka ngo awa etelemisinga lisusu makasi. Ndeko mama ndeko elenge mwasi esengeli na bino ndeko zalaka na milulu ya boye poete boye bitope ba valeur balukaka yango ba mama sete ebetami esengeli na bino ko telema poete mwasi ya bwanya nde atongaka ndako na ye qui observait sa mère. Bongo na ngambo mosusu domaine ya jeunesse ya église de Mangembo Bondalungwa elongo na Mosakoli Bijou Mitonga Nikuba babengisi bilenge nyonso na milulu minene oyo babongisi na mokolo ya mercredi 22 mars na 17h30 tolanda. Le fils de l'homme prophétise sur ces ossements desséchés. Ekozala bongo na église de Mangembo Bandalungwa elongo na prophétesse Bijou Mitonga Nikuba milulu minene na tina na bilenge nyonso ya ngumba Kinshasa mokolo ya mercredi 22 mars 2023 na ngonga ya 17h30 na boye mama na likambo ezali mwana na moto sakola prophétesse Bijou Mitonga alobi boye
nalingi nalobala mutu moko tozali na activité moko ya munene et activité wana ezali mokolo ya mercredi 22 mars et milulu wana ekozala na esika nini milulu oyo ekozala na avenue Bula 1 bis na église na biso ya Mangembo wana ba jeune nyonso tokoya na esika wana yo oza na espoir te yo mona ke oya yo ekauka yo moni ya yo esimbaka te tolobi fils de l'homme prophétise o ezalaki akolala ekolamuka o ezalaki na musuni te ekobota musuni o ezalaki na nerf te cher ezalaki te ekoya à l'existence pe bomo ina biso esengeli etelema lokola mutu moko na kombo na Yesu. Obengami elenge mwasi to pe mobali kozanga te mokolo ya mercredi 22 mars 2023 po ete ya motuya tokozwa yango elongo na Yesu. Adresse eza se moko avenue Bula numéro 1 bis na commune ya Bandalungwa église de Mangembo. Nangambu naye, pasteur Astrid Poutela, ya église la rédemption, a tient à disposition yaba mama nyonso kobanda mokolo ya lelo lundi le 20 mars 2023. Ba formation oyo ekosala ete mwasi nyonso azala utile na société. Tolanda. Église la rédemption na pasteur Astrid Poutela babongiseli ba mama nyonso pe bilenge basi po na mois de mars oyo ba formation ebele o eza po na tinga na bango eza kobanda mokolo ya lelo lundi le 20 mars 2023. Tokoti na mois de mars ndenge tozoloba mois de la femme wana à partir ya le 20 tokozala na milulu moko concernant les mamans tokoye kolisa ba maman ndenge nini ya kosala kofabriquer kozala entrepreneur koye kola fabriquer mapa bagato kosala mafuta kosala savon babiloko ebele donc kozala vraiment tant moko to partager malamu na ba maman pe to koye kolisa mwasi ndenge ni ya kozwa soin na ye elongo na docteur Myriam oyo ako accompagner biso na kati ya programme wana ndeko mama ndeko elenge mwasi po omizwa en charge esengeli na yo kosala mosala moko na boye église la rédemption ebengisi bino na adresse oyo avenue boulevard numéro 3 na quartier d'Elvo na commune ya Ngaliema yaka po ozwa boyebi. Bongo pasteur Jackie Kalombo ya église de Mangembo Bandalungwa alobeli biso lolenge nini mama tope elenge mwasi esengeli nae ya kozalela. Maman Jackie Kalombo, pasteur ya domaine ya intégration pe croissance na église de Mangembo Bandalungwa, apesi toli na ba mama nyonso pe bilenge basi lolenge nini esengeli na bango kozala. Boyo kandenge alobi. Ya motuya ezali maman jeune fille. C'est vrai tokendaka na ba classe, tokendaka na ba misala et tout ça là, eza malamu mingi parce que nous parlons sur l'autonomisation de la femme. Mais o eza pe motuya esengeli maman, esengeli jeune fille, oko taper en profondeur na makambu ya Nzambe. Ekozala pe malamu, oyeba Nzambe na profondeur, c'est-à-dire aux en relation particulière na ye ce qui peut au bandi ba fermissement au évoluer jusqu'à ce que comme ouvrière et qu'on a bien balobi na biso la sage femme bâtit sa maison c'est vrai au kolamba po bana balia mobali alia azala bien mais ce qui peut au koki kozala maman o za a guérir sur les plans spirituels bitumbanyo ce ko ya na butu pe na moi yo ko yiko telema misu nyozo mona e kozala malamu. Naboye mama Jackie Kalombo abeti sete mingi na koloba ete mwasi eza nzoto te kasi eza nde motu pe losambo po via libota ekende liboso na bandi ba mama boyoki. Bongo pona kosukisa sortie officielle ya Nzembo action de grâce ya mama Laure Mbongo Lemba oyo esalemaki mokolo ya vendredi 17 mars 2023 na ba 18h tolanda na élément oyo. Sortie officielle ya chanson Action de grâce ya maman Laure Mbongo et Salimaki mokolo ya vendredi 17 mars 2023 na ngonga ya 18h bandeko bayambi yango maboko ya kofongwama boyoka mama Laure ndenge alobi.
na uto fongola téléphone nanga WhatsApp eza ozo couler kaka bandeko bazo koma gloire à Dieu tout ça eza nzembo oyo nzamba yakina apesa biso ngo o e bandina ko guérir biso moko et tozo kamwate komona ba témoignage bat bazo pesa par rapport ya nzembo oyo. C'est une chanson oyo eyeboyi papa Christian ayembaka ngo tozaka na bangi mais na programme nanga ya 21 jours ya jeûne et prière pour te préparer ka année nzambe ayeko zongi sangana na image wana et abandi ko pesa biso abi levez-vous bokende oyembelanga to préparer ngo te lo côté. C'est comme ça que le 25 décembre to bat bazolo ba no wele na États-Unis tozu mwana troisième na biso Guilhermine toke na studio toke ko sala nzembo asali ba cœur na papa ngana sali ba lead et ba effet ozo sala na ba vie à bateau. Personnellement nazolo ba gloire à Dieu et nazo senga na bandeko ba consommer nzembo oyo sans modération. Na boye nzembo yango oyo to bengi na titre ya action de grâce eza déjà na ba plateforme nyonso ya ba réseaux sociaux na boye bo consommer yango penza sans modération pour na lokumu ya Nzambe. Yesu Kristo azali mokonzi pe mobikisi na biso yango elingi koloba ete magazine na biso ekomi na suka bongo yambo ete tokabwana totanga nini makomi elobi. Matondi mingi na bino banso oyo bolandaki na mokolo lelo magazine chrétien en lingala totombeli bino mokolo elamu tokutani bongo na mikolo oyo ezali koya na ngolu na Nzambe.